vie nangai o nazo luka kosala nazo vivre en côté. Je suis pas marié, nazo botate, nazaka kandengi wana bi mais tu n'es pas marié comme abi papa. Donc kana tongo nakuta ba semence à mobali likolo nangai. Ah bon? Mais je suis seul dans la chambre. Et bandit ko salema, bandit ko se manifester, je suis en train de prier, j'étais en train de prier. À un moment donné, on m'a na vandi boy, na ko senti pena lokola mutuka yeye. Lokola ba fungoli portière, ba koti mutuka kokota et je vais m'accoupler avec quelqu'un vraiment na komona ye boy. Et à un moment donné, quand on a vendu na batu boy, non aye. Et j'étais des fois dans un accord obligé, même dans le bureau, je peux sortir, c'est enfermé dans le bureau, je peux me masturber. Rêve na ezalaka bala mundele. Nga il faut na bala mundele, il faut na bala mundele, il faut na bala mundele. Ayekuta na ndeko moko boye, ayina misala mabe. Ndeko wana isabi bon, yo faut pas sokola yo. Oza mundele na yo. Suki pesa sous-vêtements, pesa boye mbongo, bakangi bakena na akati suki ne moto apesi suki nzoto na ye. Ya nzoto tina se na basali yango basali pa bakena mai babwaki ake. Que famille wana sala ba cérémonie sala ba misala moko boye ya butu ya molili et mema eteka famille mobimba et hypothéka famille mobimba. Maintenant yoko mosambela. Dieu est juste. Dieu, c'est un juge juste. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de péché? Ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je fais, c'est pas ce que je veux. Bangombo mata. Ba mangenge osio mata. Ba luzizi osio kenda. Ba offranda ba forme ba sorte ba marque pesa. Moi tu te rends compte que non, makambozo tambola ndengo lingite. Eh ben ndekoni na koyeba ke nazali na kati ya ba réalité spirituelle boy. Pour ndeko msolo ba eza mabongisi nzambe, il y aura un moment na kozwa vi nanga nzamba pesaka na moment na ye alingi naza nzamba za roulage donc o ezolengela nga ezokomela nga na vie eza parce que ye moko alingi eza tana ngoso esili na kozwa o ya ngai ebiti na bandeko bongo baza na ignorance wana pe mais eza ba réalité spirituelle peut-être am na famille lien blocage ezali mais aza na ignorance wana tout ba na bandeko baza ndengo wana yé moko en soi à quoi voilà, nous sommes déjà avec l'évangéliste les frères Samira tozani awa tokosola plus na oyo talibongo les réalités spirituelles oyo ndeko passa nango oyo pe peut-être comme et comme la yo au milieu bâté peut-être pe et comme la aujourd'hui tokosola avec l'homme de Dieu et pour que toyé ba réalité ni comme la vie. Merci à toi Mardoché, donc na caméra, merci na bande connu surtout na Yves Pan na émission No Rêve des chrétiens de l'homme de Dieu. Mboteto eba santé aussi il y a église Code Christ. Merci beaucoup papa Yves, merci beaucoup, tout ça bien. Merci pour na boyambinga na émission na bino na plateau na bino et nous surtout ça va bien, que la grâce de Dieu est à longo na biso. Merci l'homme de Dieu. Le sambo pour que bande robota la biso bazala éclairer na message de Opé Sabango ce matin. Merci Seigneur Dieu, je voudrais prier pour une soeur, pour une maman, pour un papa, pour un frère, pour une famille au bazola na biso na kati na émission o. Nzambe tikete loboko na yo yanguya ezala likolo na bango. Telema okota na kati na ba situation pe bitumba nyoso ezomonana. Parole, édification, ton message autoromemana. Midi na lelo na mokolo na lelo nzambe et même quelque chose na kati na bomo ya moko na moko azali kolanda biso na bondeli bongo na kombo na Yesu Kristo amen. Voilà, merci, ça c'est bien. L'homme dit Toyeba pour la première fois Toyeba d'abord papa Samira Aouti na lingomba nini père spirituel nizanani comment abani musala na nzambe et pour que tokota na ba détails mususu. Merci beaucoup papa nanga Ipan. Nzela nanga eza parcours eza molai makasi. Témoignage nangai eza eloko moko vraiment un jour tokosolola ngo soki nzambe apesi biso temps. Naza mwana moko nakoli nabotami mpe na famille ya bien kanene yange bazalaka kaka tobotami na Lubumbashi tokoli papa azali na ba moyen après tu es na Kinshasa ba réalité ya vie ndenge ezalaka kaka moto azalaki na mbongo na tongo la muka koma pauvre. Vous se retrouvez que vie est compliquée. Donc vie est basculée penza. Le vie est basculée, il fallait que moi na aben na luka vie na nenge na. C'est comme ça
to se retrouver na ba balabala, to se retrouver comme ba porteur na ba mabongo baramoto, to lali na ba matongi awa comme ba shege, to se retrouver na ba conditions très difficiles. Oyo to kanagi te, oyo to kanisagi te, mais ekomi na kati na famille, donc il fallait se débrouiller. Mais Nzambe na grâce na ye, to kokutana to kokota pe na nzela losambo. Et on a évolué dans Makambo Nzambe, on a prié ça et là. Et Dieu nous a appelés tout travailler. Pratiquement, on a Makambo Ebele dans le monde. On a voyagé, on a prêché, tout installé, puis le ministère, l'église. Et voilà, comme ça, après un certain temps, Dieu m'a dit de revenir dans le Congo, Kinshasa. Dans même un plus P à message Oyo, dans Bandeko, RDC. C'est comme ça, au travers aussi Bino, dans le canal na Bino, vous êtes un moyen. Comme apporter témoignages, expériences, parcours wana misala tosali na ba mboka libanda ko meka comme bango pe na bande ko na biso parce que d'abord c'est chez nous, il faut que oyo ya biso bazwa lobiko bazwa lumière et tout aider bango quoi. Donc c'est un peu ça en quelques mots na condensé témoignage à vie Mobimba en quelques mots vraiment papa. Merci l'homme de Dieu Samira, donc salut ce plaisir mais témoignage on a aux pour prochainement pour que éclairer pe bana Nzambe et soutenir ba o ba faible à ce moment na ba o pe ba moni ki Nzamba tiki bango témoignage no et sunga bango. Alors pourquoi ka sujet préféré qui est là les réalités spirituelles par là on kolobani pourquoi ka choix wana d'abord tout qui est nan pour sujet wana et naibi que fungola bana Nzambe belé et que panza bango na makanisi pe mo ebele mais to yebanano pourquoi choix wana parce que ça ba réalité ozomona ça biloko to vivre to connaître moto qui Bible zoloba ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu concernant la parole, c'est ce que nous apportons mutu atera makambo amoni o ya vivre o ya simbi o ya yoki. Donc nous apportons par rapport à bitumbo biso tokote nango na vie, ba problème tokutani nango, la situation na ocho lo bango na introduction awa. Tami bien boliaka très bien, bolala très bien, otangi na bekol moko ya très bien. Toyeko ya Kinshasa, totangi na ba masamba, totangi na bekol moko ya très bien, talaka ba masamba à l'époque. Et puis vous vous retrouvez un bon matin comme ça, vie est basculée. Donc moto na moki na tongo boye, asone lorote. To ba situation et ba événement ba concours ba événement ba circonstance et salemi ebele mbala moko moto se retrouver te moto akoyi na kati na vie. Donc mwana na mwana komi koluka mais tant que ko Nzambe on a fini par comprendre que biloko ebele to vivra kana kati na ba vie na biso ezate que to luki yango ezate que to causer yango mais ce sont des réalités spirituelles moko eza caché na kati na vie ya moto et memi ba conséquences moko na kati na bomo ina yo tu vois makambo sala kité oyeba kité mo se retrouver na ba situation moko na mutu nango na makolo nango zo comprendre te c'est-à-dire qu'il y a des réalités spirituelles eza caché na kati ba makambo wana c'est comme chrétien que vous commelay nde place papa Yves place wana nde il faut jour tokovanda to pasola pena makambo wana parce que la Bible dit ceci. Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça c'est la vérité. La parole du Christ est vérité, oui et amen. Mais en dehors de la vérité, nous avons les réalités. De maramouza nengwana Bible comme nengwana. Mais mutu wango azakati na Christ azo vivre vérité wana te. Ana ba réalité na azo kutana nango na kati na vie na ye. Siko na ngina zo exemple moko. Jésus atamboli na Pierre pendant tamulai. Bavandi na Pierre, balie na Pierre, asalime na Pierre Sainte-Seine, asokoli même Pierre makolo. Donc Pierre atamboli na Christ, Pierre azaki parmi ba pilier o bazaki na Yesu, na bo moto tout ça et Yesu azaki kocha elikia na ye likolo Pierre. Ozomona. Mais tangu Jésus comme koma na suka vie na ye, na suka ya sacrifice na ye, azo bisa Pierre na mokolo msolobi, Satan t'a réclamé, j'ai prié pour toi. 3 fois, Satan t'a réclamé, j'ai prié pour toi. Toi, quand tu seras affermi, il n'y a pas affermi ma frère. Qui sont les gens qui ont mis tout le monde? Oh, Moutazo tamboulana Jésus. Allié Sainte-Seine. Parce que tant que Jésus a malobawana, basi basali Sainte-Seine. Basi basokoli bango makolo. Donc Moutouana a part na héritage. Mais comment est-ce que Satan pouvait le réclamer encore? Ozomon. Apôtre Paul qui est plus loin, misérable que je suis. Qui me délivrera?
de ce corps de péché. Ce que je veux, je ne le fais pas. Ce que je fais, ce n'est pas ce que je veux. C'est Paul. Azolo bangote tango azakati na mokili. Azo pesa enseignement wana kati na Yesu. Il dit misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Misérable, plus que pauvre. Voilà. Ça se rendre compte maintenant que la réalité de la vie na ye. Na makambo spirituel, ezo balana te. Ozo comprendre nga. Donc il a crié dans l'épître aux Romains, il a dit misérable qui me délivrera de ce corps mortel. C'est-à-dire que makambo zo komela na kati na vie et tindiki a raisonné 2 fois, a raisonné 3 fois. Pourquoi? Parce que makambo zo kana na monde autre, zo na monde physique, na monde na biso tozo mona na boye ba caméra, ba kiti, ba zete, na monde oyo. Ozana ba idée ozo linga kosala, mais zo mona kwa makambo contraire nde ko se réaliser. Parce que ovando mitune bi ngai mabomate. Nakota ndako nganga te nayiba te bo ba mabe tsamsosa ba mabe moko minime ba mabe ya mike dozo tala ke batumso ba sala ba mabe minene mais yo sala ba mabe mike mais mama kamozo kutana na yango ozo comprendre te bangombo mata ba mangenge ngi oso mata ba luzizi lo so kenda ba offranda ba forme ya ba sorte ba marque pesa mo si te rends compte que non makambozo tambola ndengo lingite tia moment donné mona ke mutu avandi na alembi na ko sambela alembi na ko luka nzambe parce que il a cherché ou elle a cherché Dieu dans la forme nyonso mazozua contraire à ce qu'azoluka. C'est à ce moment-là maintenant qu'il faut moto kota ayeba quelles sont les réalités spirituelles où ils a caché derrière moto wana. Voilà un peu la thématique qu'on a rolinga tout développé na parcours émission. Si tu lis bien l'homme de Dieu, truc ko lo bagay. Ils ont un moment topé ma bémoko ndeko moko sali. Nde epesaka ba réalité spirituelle wana tokolo babongo ke osali ba péché moko boy peut-être tamsu nzambe asepeli na ngota bité mutu fona kosumi na commissaire na réalité oyo parce que kotambola oyo atambolaka yango azalaka na vie na yango ta bakisi lisumu ya mabe oyo makasi asali loko nga na sepelaka na ngote nda kotisio na ba réalité spirituelle be comment papa Yves nangina kabola makambo mibale. Les réalités spirituelles directes et les réalités spirituelles indirectes. Ngai na sali mabe. Na sengi bolimbisit. Na yebinzambe na sengi bolimbisit. C'est-à-dire en d'autres termes, Dieu doit me pardonner. Parce que la Bible dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc na sali mabe. Na reconnaître que na sali mabe. Zambe fo limbisanga. OK. Maintenant, mabe oyo na salité. Na komu ko futa ba pokase ya biloko nga na salité. Nazo mitala mais vraiment makambo nazo vivre par rapport même ya etumbu te ba makambo nazo kutana nango rapport ezo zalate. Ozomo je prends exemple moko simple. Une belle sœur azaki toko asali makambo no surtout bien mais ti asili sivina ya balite. Asali nini? Ti asili sivina ya abotité. Asali nini oyo ke mokili ko koma na niveau ya kopinire libala ya kopinire kobota ya kopinire musala malonga muto abundi famille bundi atangi asili si abimi na licence akomi licencié aluka musala bazozwa te asali mabe nini muto ndengwana asali pour que a subir biloko mo ndengwana ozomona oui il y a des gens qui font du mal asali penda mabe akoki ko mériter et tumbu na ye mais je suis en train de parler sur kona batu o ba bizo malwa ba victime asali ba mabe wana te ma se retrouver na circonstance moko boy impossible famille et à se retrouver na kati na famille moko boy batu tout bazo échouer batu tout bazo matate ba mata wana ba kuma na niveau moko ba bloquer na conséquence te ba wana conséquence ali kamo peut-être bo sala parce que conséquence c'est toujours réel go sala nzamba limission mais conséquence ali kamo sali nzamba tiko na position wana suko yango na zolo ba boy nzamba tiko na position wana otubelaki te osengaki pardon te. Si Dieu peut nous pardonner, il doit aussi effacer les conséquences ya ba acte négatif wana. Comment se fait-il que Dieu nous pardonne ba conséquences négatifs là? Ozokomana nde place nazomona ki kokoso ezozala na kati na makambo na biso tozote ya o tozosala na bana na Nzambe. Donc moto asengi bolimbisi pour quelque chose bon à reconnaître. Il y a aussi des gens azo senga bolimbisi yoka prière na Nzambe limbisanga na mabe ona salaki na oyo na salaki te. Ozomona Nzambe tango mosusu na koyoka na salaki loko sepeli sa yote. Do yemo kozana no sûreté ka salaki mabe.
Mais il s'est dit peut-être nazala qui distrait, nazala qui consciente, ma bien inconscient na ebité son nzamba ko frapper longo pona nini. Donc que ce sont des réalités comme la bateau, mutozo se rendre compte que réellement parlant naza vraiment mabete. Mais ce que je vis, ezo leka normalement réalité vie ngana ngana kutana nango. Ozo mona amitali penza na bomoto boy. Mais na sali nini? Ko sambela nazo sambela. Ko sunga nazo sunga. Bangomba nazo mata. Mais oyo nazo kutana nango euti wapi. Papa, nangina betelo histoire moko boye témoignage moko ya sœur moko tokutana kanaye une fois dans une ville. Oui, vas-y papa. La sœur reconnue na église comme une servante de Dieu. Sale la kanzambe vraiment et puis partenaire moko ya makashi. Ministère wana. Je suis venu dans leur église et je prêchais et puis je parlais ma kamka réalité spirituelle. Dans mon isere kolubano aluki à côté tokutana to solola. Na yambiye comme il se doit toujours. La sœur va m'expliquer une situation. Alors bi papa nengozo monanga o naza ko balate. Nengozo monanga awa naza ko botate. Je suis en train de faire du travail, nazo sala magamususu et je répondre. Les dîmes, les offrandes, les actions de grâce à l'église, je fais, je donne, je participe. D'ailleurs, naza partenaire numéro 1 au ministère. Mais nana, vinangai, o nazo luka kosala, nazo vivre en côté. Je suis pas marié, nazo botate, naza kaka ndenge wana bi, mais tu n'es pas marié comme bi papa. Maramna ko yebisa yo awa, à part pasteur nanga muto yebi en côté, no biski kwa bi. Nengo mo nanga boy, na ki na uti musala. Nazongi j'ai une maison, je suis seul à part sentinelle ozaka libanda na uti musala na zongi na kati na koti na kangi ndako na ngai metango na olomka na tongo na kuta ba semence mobile likolo na ngai. Ah bon? Mais je suis seul dans la chambre et bandi ko salema et bandi ko se manifester, je suis en train de prier, j'étais en train de prier à un moment donné mo sa bena na vandi boy na ko senti bena lokola mutuka yeye lokola ba fungoli portière ba koti mutuka kokota. Et je vais m'accoupler avec quelqu'un vraiment na komona yebo. Et à un moment donné comme bena na vandi bena na batu bo na moni non aye. Et j'étais des fois dans un akoma obligé même na bureau je peux sortir na c'est enfermé na kati bureau je peux me masturber parce que nazo sentir ba bilo mandengona. Mais j'ai pris, je donne tout ce qu'elle fait. On a phénomène. C'est réalité spirituelle. Mari de nuit moko avandela ye penda na ndenge ya blagité. Ozomona. Alors Assemblée tolandi, qu'est-ce qui va se passer? Et comme ça, quand les jeune fille bazalaka, rêve na ezalaka bala mundele. Nga ifuna bala mundele, ifuna bala mundele. Ayekuta na ndeko moko boye, ayina misala mabe. Ndeko wana isabi bon, yo faut ba sokola, yo faut ba salo ba misala, tout ça ainsi de suite, tout ça. Oza mundele na yo. Suki pesa sous-vêtements, pesa boembongo. Bakangi bakena na akati suki na moto apesi suki nzoto na ye ya nzoto tina se na basali yango basali pa bakena mai babwaki ake mundela ngo ayaka te bon avandi amoni pa koli pe bon mundela ngo pe tikala koya te esili nango pe akoti pe vie de prière comment pe ko sambela ozola asenga pe ba pardon akoma pe vraiment ko sambela quand je dis ko sambela mais réalité wana esali nini ignorance wana oya kota nango na kati ya makambo wana et créer réalité moko spirituelle et comment kolanda ye maintenant délivrance ya moto ndenge wana il faudrait koluka ko briser babiloko moko bona kati na bomo na ye pona ko libérer ye yaka na ndako neza nde mundele o basalela ye cérémonie wana tati wata to benga ye tolo bango ndenge comme disent les kilos tolo bango ndenge wana ozomo c'est dire qu'il y a des réalités comme ça donc mutu assemblée nzokande yani loko moko na kati kuna esalema na kati na vie na ye moyen amata ezate moyen mona lumière ezate wana atabo sambeli ndenge nini si vous ne faites pas de réparation na ba domaine mususu ezalaka mutu pasi yana ba famille mususu basimba mbongo mbongo na basimba keza ba mbongo ya tour à tour yo soko peli ti tango yoko sili sande comme ce soit pela ne bilo monde ngwana jamais 2 ou 3 personnes dans la même famille ba ki opela mbala moko bozo sala ba tour à tour mais bilo kwa ndenge wana on se retrouver na kati ya famille ndenge wana c'est-à-dire que famille wana sala ba cérémonie sala ba misala moko boya butu ya molili
et mema eteka famille mobimba et hypothéka famille mobimba. Maintenant yoko mosambela. Dieu est juste. Dieu, c'est un juge juste. Baya e pa naye, baya na dossier ndenge wana. Balobi makambo ndenge wana nzamba kosala nini? Akobongisela ngo côté nini? Les juges n'arrangent pas. Les juges acquittent ou condamnent. Les juges acquittent ou condamnent. Ce n'est pas au juge de réparer. La Bible présente Dieu comme juge. La Bible présente Jésus-Christ comme avocat. Ce qui a un problème dans la justice, ce n'est pas aux juges et aux avocats de réparer. Yo mutu un problème, ce qu'on est bas secret oyo, ba chrétien belé non ba comprendre ki yangote. Azo sambela, azo bunanana ba likambunaye, azo yeb sanzamba, azo présenter dossier pas juge. Mais les juges ne réparent pas. Vous comprenez un peu? À quoi un dossier, mais réparation est sa limite. Vous comprenez un peu? Donc voilà un peu. Bah, idée nini oyo na ngaki to partager na mokolo na lelo. Voilà. Ndeko nini ngoyeba ke nazali na kati ya ba réalité spirituelle boy. Pour ndeko msolo ba eza mabongisi nzambe, il y aura un moment na kozwa vie nanga nzamba pesaka na moment na ye alingi naza nzamba za roulage. Donc o ezolekela nga ezokomela nga na vie. Eza parce que ye moko alingi. Eza tana ngoso esili na kozwa oya ngai. N'habitez la bande bongo basana ignorance ou en paix. Mais ils ont une réalité spirituelle, peut-être dans la famille, lien, blocage des alliés, mais ils ont une ignorance ou en. Tout le monde la bande ko bazandengo wana. Yé moko soi. Akoye bango ndengeni. Oyebi ba signe o ezola kisa manakati na vie na yo yo moko fa banda ko interpeller yo. La première chose dans kati ya marche spirituelle à moto, il faut atteindre un degré, ton niveau de conscience moko élevé, à comprendre que ce que je suis en train de vivre là, c'est pas normal. Déjà, ce que j'ai conscience wana, il faut comprendre que la réalité nazo kutana nango est bien té. Comment se fait-il que naboti bana nyoso na césarienne? Comment se fait-il que bana nazo bota apparemment bazo la maele mais baso bakina ba classe ba résultat zo la kaka floué? Comment se fait-il que nakozo musala moko stable té pendant ta molaye? Comment se fait-il que tozana biso no surtout na batu to koti ba mikanda batu azu mikanda nga na zu mikanda te ya yo ba refula kaka le réseau pe ba pesaka o belo mikanda ezo ye banate. Ça dit qu'il y a des réalités en ngwana. Déjà tant ozuna no yo moko conscience ki ba makambo eza na kati wana, c'est déjà très bien. Et lo kwa mibale croire que Dieu est un roulage eza mabete. Eza mala makasi. Roulage que peut se retard na vite. Ce qui nous a roulage, c'est que peut se faire retard dans la vie. Parce que ce que Dieu nous a donné mystique. Ce que Dieu nous a donné de précieux, c'est le temps. Et là, il faut ça lango siko. Na ba jumo ko boko simba ka lango soute. Ozomo, tala ka net ka non père mo ka 90 osombele mutuka. Ako jouir nango na nini. Et là, ma msune toza boye, faut ça moi car, il faut ça moi bien, tala ka stemai et simba ça là c'est bien pour ils attendent. C'est-à-dire de ces choses, il faut au vivre en on attend wana. Le vivre très tard. Vous allez vraiment. Abraham a bota moi na sugi na 100 ans. Vous assure que azine sengo makasi. Mais vivre qui na moi na wana ko le kate so bota na ba 40 ans ba 30 ans. Ozoma parce que déjà comme qui na vieillesse, comme il mo bangé, ba bilo muso ko sala moi na moi ko sala ngo. Ko éduquer moi. Tu comprends un peu. Parce que tant ozova no bige non na Dieu l'état. OK, il y a pas de quoi. Zelata na yo kokoka. Mais ce qui se kota ko kité. Bible zolo bananga boye. Dans Hébreux chapitre 11, Elobin, ils ont regardé et salué les promesses de loin, sans les avoir vues s'accomplir. C'est par la foi qu'ils ont vu et salué les promesses de loin, sans les avoir vues s'accomplir. Dans Hébreux 11, donc moutamoni ba promesse na ye et akufi. Hein? Akufi na ba promesse na ye. Amoni ngona musika. Combien de bateaux bazaki na ba ainsi dit l'Éternel en moko bakufa. Ça qui ba ainsi dit l'Éternel na ko kisa. Et bimi loko la nzamba ko saki. Combien de bateaux bana ba promesse. Tia zo mona benage non, mais no pose yango ebeti ngai. Ba promesse wana ezoko kisa. Les réalités spirituelles maintenant. La vérité nzamba promettre ba biloko wana. Mais réalité spirituelle et comme ko agir. Yo kato to na lobelo mo peut-être na clôturer papa na ngai. Dieu dit à Abraham, je te donnerai des enfants, je te multiplierai. Abraham a vendu la parole pendant 24 ans. 24 ans.
O nzamba yebisaki alobi, je ferai de toi père d'une multitude. Avandi nango 24 ans. Un bon jour, alali, amoni 3 bato bazoleka. Tant que bato na bazoleka, atelemisi bango bino boya bokota na ndaku, na sokola bino makolo, bolia quand même. Bato na bayebisaki to banzambe. Bato na bayebisaki que to pa na yo. Bazomilekela. C'est à lui de saisir cette opportunité là. Tant que koti si bato na ndako, a sokoli bango makolo, akimi mbangu a prêté chevreau. De ntaba moko ezalaki wana. Tango aprete yango mwasi na ya bongisi papa bato na balie bameli basepeli yoka siko maloba o nzamba yesaka bi je te bénirai na kopesa ko bana ezui siko yo calendrier ekoti siko na calendrier. Dieu maintenant lui dira l'année prochaine à cette même date tu auras un enfant dans tes bras. O ezaki pendant 24 ans incertain parce que Dieu ne parle que dans l'incertitude to contredire ngazate. Je te bénirai. Ah papa Yves na ko tombola yo quand comment? Donc Dieu, c'est des promesses indéterminées. C'est à toi maintenant, sur les réparations. C'est à toi de savoir comment est-ce que tu vas prendre l'indéterminé de Dieu au côté de la détermination et comme on attend et kokisama. Ça c'est ton travail, c'est la part ya yo mutu ya koyeba ba mécanisme nini okoki kosala pour que promesse ezaki indéterminée et kotanakata parce que biso awa toza régi par l'espace et par le temps. Lokola toza na yo awa toki ozala sous na bandalité au même moment. Vous comprenez un peu? C'est l'espace. Et nous sommes régis par le temps. Nous avons 24 heures. Après 24 heures, il y a journée moussous. Donc les dieux, les esprits, baza régis na biloko wanate. C'est à toi maintenant, ya kosala effort ya komema bunzambe dans l'indétermination kotakata détermination na baza na espace te kotsa bango na kati na espace komema ba promesse ezala ki sans explication, ils ont explication na temps oyo. C'est le travail ya yo mutu, ya niveau conscience na yo pe ya ndenge nini oyebeli makambo nzambe pona koluka ba solution na kati ya ba makambo wana. Donc les réalités sont là. C'est à l'homme d'avoir la conscience à la réalité wana et de savoir maintenant quelle est sa part de responsabilité na kati ya makambo wana. Jésus-Christ akuti Lazare akokufa to suki la wana. Asi akufi. Ba bisa zo pola. Jésus-Christ a commis à Léli, ça c'est encore un autre problème très mystique. Pourquoi est-ce qu'il avait pleuré? À côté de la cimetière, à Léli, à l'obibo longola libanga, longoli libanga. Après si Lazare sort. C'est à Lazare de sortir ou ne pas de sortir. Merci à Koufit. Mais Joseph c'est sort. Et puis Bible dit qu'il liait les mains et les pieds. Donc la part de responsabilité dans l'action à Moutou, et ça la kanakata marambazo sala. Vous comprenez? Donc tu as des engagements, tu as une part de responsabilité dans marambazo lukanzamba sala nakati na vie na yo. Tu le fais, Dieu fait. Tu ne le fais pas, Dieu ne fait pas. Voilà, ça c'est bien. Alors pour terminer, Nabande Koyo se retrouver dans Maramoto Lobia ou peut-être comme lié, topé azanango déjà c'est net moment, topé et c'est comme là une vie. Au ça va on solution zanini. Basala nini pour que basa solution, est-ce qu'il faut prière moko ils ont la auto délivrance, il y a un message de délivrance, il faut simba à déclarer la musique pour qu'il y ait une solution. Aussi, il y a 5 minutes pour exhorter le numéro de téléphone, aussi prière à la fin, et ça va bien pour qu'il y ait une solution. Voilà, l'homme de Dieu nzamba pesa bango moko révélation pour que muto comprendre que biloko nazo kuta na ngo za ndenge nini ba ko sala ngo ndenge soki osambeli pona situation moko pendant temps moulai ezo zo réponse te ça veut dire qu'il faut changer ba forme de prière pe ba forme ya lolengo zolande la makambo wana parce que tu ne peux pas être dans une situation pendant un certain temps avec les mêmes formules, les mêmes applications ou s'attendre à ba résultat mosusu. Les mêmes formules produisent le même résultat. Donc mon abasali ensemble. Les hommes de Dieu sont là, ils vont vous encadrer, tout ça. L'autodélivrance, c'est une très très bonne chose parce que déjà, il va permettre au salaba renoncement, aux prise de position. Mais nous aussi, on va orienter, encadrer, ba directive. Il y a peine à biloko mususu. Et aussi, on va tellement parce que yomoko ta mususu, okoka kobundate. Remède des années. Solution pour la bande de quoi? Dieu est esprit, non? La Bible dit Dieu est
esprit. Donc, puisque Dieu est esprit, réunissez tout ce qu'il faut réunir pour que Nzambe esprit à ça là. Voyez un peu, même Élie Tangwazongo qui a esprit Nzambe na période d'Anamo Carmel, il avait réuni tout ce qu'il fallait réunir pour que l'esprit ait intervenir dans la makamona. Dieu qui est esprit, il faut chercher à ce que Akoka intervenir dans la situation. Donc voilà un peu. En gros, c'était une petite édification, un partage dans Yves pour nous un plus dans la vie. Lorsque tu vois que ça ne va pas, lorsque on est bundi, na sali makambo pendant temps moula ils ont répondre te cherche d'autres solutions. Luka basali Nzambe, Luka ba homme de Dieu au baza pousser na spiritualité, au baza avancer na makambo Nzambe, ba meka komema un plus na kati na vie na yo. Avant peut-être na clôturer, laisse-moi prier pour toi pendant ne fût-ce que quelques secondes, déclarer des paroles sur toi et dire à Dieu à tellement na kati na problème na yo. Place aux alliés, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, quel que soit Bitumba, quel que soit Ninozo Zalanango, laisse-moi même dire un mot à Dieu pour ta vie et je crois que ça peut changer encore quelque chose. Je voulais prier avec toi. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des alliances fortes. Nabondeli pour na maman, pour na papa, pour na ndeko ucholandangai. Mona situation na ye, mona problème na ye, mona bitumba na ye, mona makambo zokomela enzam. Telema obundela na kombo na Yesu Christo. Ou assister au soutenir bango na moment difficile. Na activer monde céleste, na activer ba ange na yonzambe, ba kota na chaque problème, na chaque situation. Ozali ko tungi sabana na yo, pe bazwa kimia na kombo na Yesu Christo na Nazareth. Tikete kimia na nzambe ekota na kati na mabota na bino dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui veulent peut-être nous appeler, tout partager, tout solo là, Tokomana, mon numéro WhatsApp c'est le plus 243 97 111 58 79 plus 243 97 111 58 79 donc 097 111 58 79. Vous pouvez m'appeler, m'écrire sur WhatsApp, on va partager. S'il y aura des orientations, des directives à vous donner, nous le ferons parce que Dieu nous a établis pour ça. Soyez bénis. Merci à papa Yves. Merci Penande Ronabiso na caméra, pen équipe mobile technique oyo l'assister biso na programme oyo. Zambe apambola biso. Ce qui est soyez, on va se retrouver encore prochainement.